Kin Express Production, toujours encore pour faire mieux qu'avant. Kin Express Production, désormais au service de votre bénédiction pour notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Désormais au local 43 dans la galerie d'Uxelles. Attention, notre Dieu siège au milieu de la louange. Vous avez le choix pour acheter vos CD, vos DVD, d'entrer par la chaussée d'Oavre ou par la chaussée d'Ixelles afin de visiter Kin Express Production. Soit vous appelez au numéro plus 32 484 91 96 20. Plus 33 668 42 43 66. Procurez-vous vos CD et DVD de vos musiciens chrétiens préférés. Attention, pirater une œuvre chrétienne peut vous attirer malédiction sur malédiction. Louez notre Dieu avec le groupe Gaël Dalemoloto avec les albums Une heure avec Jésus volume 1 et volume 3, Sublime 1 et 2, Célébration Gaël ou encore Le fruit de mes lèvres. José Zita et son groupe Mélodie du ciel pour les albums Koti Kangati, Kanganga Photo ou et alors surtout l'album Je m'en fous très bientôt sur le marché. Mike Kalamba et son groupe Sekina Music avec les albums Un jour ou alors Dans ta présence. Viens. La sœur Gisèle Moussadi, Godembombo. Matou Samel, Émile Canon avec l'album Parfum ou alors Devant ta face. Franck Moulaja et le groupe Écho d'adoration avec l'album Près de toi ou l'album Dieu d'amour. Les instants les plus forts d'amour. Le frère Rino Vrumbi, Pasteur Lifoko du ciel, Pasteur Louvois, la sœur d'Ocas et les autres. Au local 43 dans la galerie d'Uxelles, votre bénédiction vous attend. Soyez le bienvenu. Kin Express Production, toujours encore pour faire mieux qu'avant. Abonsanite, oyo masi aloba, mokote.
wa caractère. Alléluia. Je suis un signe et un présage pour mon temps. Alléluia. Il est écrit, je suis un homme puissant. Un homme puissant. À cause de ton Saint-Esprit à moi. Ta parole est célèbre. je le mange chaque jour. Alléluia. Oui, je suis la tête. Je suis la tête. Je suis la tête. Je ne serai jamais la queue. Oh yeah. Moi je suis. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Oui, je vivrai. Alléluia. Alléluia. Ok. Otika nzela te na maloba ya bato. Topeya kutime na bino. Simba milaka oyo masiya loba. Yango te kitalatala na yo. Bayebisi yo solo yo kobonga te. Lokuta balobi solo te. Oyo akomaki na kati ya bomoi na yo. Suka akobokisa ngo. Oye komama esi ekomama. Ce qui est écrit est écrit. Yanga ekomama na makila. Na Yesu na koloka. Alléluia. Basinya, ordonnance na ngayo. Basinya, ata bomeki. Ekosimba to. Kutima na bino ekola ngai sansepe o. Likoba na bino ekola ngai ezaleche o. Ordonnance ya nzita. Yesu basinya, ata bomeki. Ekosimba to. Si, basinya. Sisi basinya. Yesu basinya. Ata moye mututo mosi. Ekosimba te. Oye Yesu asinya. Alobaki je suis la tête, non la queue. Alléluia. Alléluia. Kumisa ye. Alléluia. Ana melody. Ana melody. Inena Congo. Ana melody. Ay. Inena yes. Ana melody. Yes wango. Azali bien. Oui ya yango. Asala kanga bien. Yes wango. Anasala ye alliance. Yes wango. Andimanga ndenge nazali. Yes wango. Abongisa bongo na ngai. Alléluia. Bana melody. Bana melody. Bana melody. Alléluia. Moyo wami kwenge Yesu mbeni yo. Wavanga boso watirikaringa ye kuzulu wenina. Kusilanga vuvukari mono insariri kyaku. Ungiamula niko kalimono vava munti yankatungenina. Bonga mwela hami wavanga boso buwatilia mfumo. Au wangeye mpeni moyo Twadisa
mongu mongu mamintatu miami mfumu nitungeye wampeni mwelangeye wampeni yananumukia na vaza ya nkatu ya masumu renza myami ungwila wafumu ibokanga unzungu zami nkutambudilanga mfumu ngwa buna geti zeza na mfumu yonso bindi vwidi yewa beni bio fumu yoyo yewa bana yewa beni bana yewa beni kendo Zebi nge umpanga twalisa mfumu kadinge nzambi ya bantu nguya evandi na kombo na Yesu belela na tango na pasi Yesu akoyoka yo aza pene na yo. Haleluya. Kombo yo naza koyemba de kombo na Yesu ekesani na makombo nyonso na sena nguya pe kombo disama evandi na kombo yo elilango na kondima yoko kango la maye
bato bambika na kombo oyo bato maladi bazwa lobiko kombo na Yesu nde kombo na nguya. Haleluya. Ata yo oza na hopitalo mongwakisi eza te mokama mpe bondela wakalmiso likolo elela oyo eloba na mapipi na ye iso tozwaki lobiko mpe kokangola miye. Esika lobiko na ngai kouta lobiko ekouta na kombo mosusu te mpe na kombo na Yesu Kristo akela likolo mpe na se. Haleluya. Nayebi na nkombo oyo bakakatani batelema nayebi na nkombo oyo babotaka te babota kombo esekwiza mawei ebamola pe Yesu ayalolaki bango kokanda monoko te moninga pelela Yesu aza eyano na libota na biso. Haleluya. ata basangisi mabanga nyonso ya mokili ekokana te na kilo ya bolingo oyo olingela biso Yesu oza Nzambe.
mboka oyo euti likolo ekiti mpona bayenge bene yango nde yerusaleme mwasi na yesu yo wana mona yango kala mpe asosolisa biso lisolo. Haleluya. mboka oyo etonga yawe etonga mana wolo batwa masumu bakoki te kota na mboka yango emoninga tobunda na mboto kota mboka oyo etonda nkembo yesu ye mokwa kongengisa biso na mboka yango ekutaba oyo Mapetolama, mapetolama, tokundana botokotana, na moko yo, Yesu ya moko mwita, yo wana monaki mboko yo, Yerusaleme uta likolo. Yango nde mwasi na yesu ndako mobali akovanda banani bakokotango baoyo babongisami baoyo babotami na mosuni te kasi na molimo mokona baoyo bokoyo bapetola nazala yo na mokolo yeseko. Alléluia. Son éclat était semblable d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Yes, c'est la femme de Jésus. Nalingi nakoma kuna, nalingi nakota koko, nalingi nazala na yo pene mpona yo kaka moto na yo otikanga te ya yesu yango koya na nkembo na yo olakanginga boye te mokolo koyanga na kombo na yo na mboka ngoninye. Alleluya. Ajaba penisi ngai na tingami biso yo toyoki pasi na se na mabele mpona kotosa mpe kolanda yesu. Alleluya. Il est écrit, voici, je veux faire une chose nouvelle.
Elle est sur le point d'arriver. Tangi nasala makambo ya sika ekomi penepene na bokokisama. Nani abongisami mpona kozwa makambo ya sika? Alléluia. Yo mwana na Nzambe okama. Yo toi pamba. Alota ki elukela ki e problème. Ateki kunake na ki batia ki e na prison. Lokola e lokona Nzambe ezala ki katina ye na prison. Abokondi mpe afuka melaki ye koba koba amwano ababosani bosani ayaya. Yes. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Alléluia. Oh yes. À Samsona, ateka kisekele ya makasi naye. Bakangiye, babetiye, pe bachomo limeso naye. Lokulala lyose na Nzambe, ezalaki na suki. Ebotabi, makasi naye nyonso esongaki. Koba, koba. Basekio obotate yebisa bango Nzamboyo apesi libala yende akopesa okombosa na soni woyo oyokaki liboso okoyeba loyembo yo mwaza Nzamba makambo ya sika koba koba. Makasi ya Samisona na miso te esengelaki ezala na suki ote suki ata bokati yango ekobota lisusu le vieux de nouvelles choses. Alléluia.
bakotaki na Yerusalemi batandelaki ye mafuta mpe bagangaki na mongongo makasi wosana balakisi mibeko bafusani balobi kotika makelele Yesu azongisi soki bango batiki mabanga emba wosana wosana machuta mununu wani wa musingiri nakwela muyenga kuchisana lechi wa bana wala chanda shebe tatu wa bana tatu wa bana mama nena ulangala wa balunda Et les premiers-nés, les
les invisibles. Il s'appelle Yehoshua Amashia, Jésus. sokondimite oyo biblia ekoma ndimata mpona ngai nazalaka mpe kobeta ntembe tala lelo oyo yesu akonvaincre ngai nayokaka kaka mokolo moko sango ya mwana mobali oyo ebouleversanga nakomi sedui lelo oyo nakomi mpe disiple na ye ngai oyo bato bazalaka koseka lelo oyo yesu afuti ngai makambo nyonso ezalaka difficile na bomoi na nga ekoma facile bongo oyebisa jose nzita boye yesu azali nzambe te akovanda na kimia na pete nyonso mpe ayebisi yo na lolendo champion des champions, toute catégorie. Yonde Yesu. Motuna mama bayebi sekele. Yali pakoli na bango ya sanza. Esalaka kaka mikolo mitono apamba kasi bakomaka malales. Bongo mwasi oyo akotanga makila. Sanza moko te kasi 12 ans. Asilisaki bambongo na ye nyonso kasi azalaki mpe kobika te. Mokolo moko champion des champions. Na domene ya kokanga bamakila moso ya simbaki elamba na ye ya pamba mpe makila na ye nyonso esilaki azongelaki proprete na nzoto akokaki mpe komota bana elongi ya mawa ebongwani esengo mpo akomi utile na sosiete bongo oyebisa mama ya boye yesu azali nzambe te akovanda na kimia na pete nyonso mpe ayebisi yo na majoda alala Alléluia, il est le vrai Dieu. Naebi motomoko na Bibilia azalaka avec les nez. Mosala na ye ezalaki ya kosenga senga ona français babengi mention. Mokolo moko champion akoleka ye na bayekoli na ye. Amoni ye yoki mawa kisoi na se asali yango potopoto. Atia yango na miso na ye. Atiti ye akende na silowe kozonga na ye miso efungwani polemike ekotaki na kati ya ville babengi ye na kati ya sinagoge batuna ye ndenge nini abikaki alobi nayebi te alobi na ngai nasokola mpe miso na ngai eyebiki balobi yesu asalaka na kisi nasepelaki na reponse atata oyo azala belzebul azala magicien azala toki na lobi alala alalala eternité akoti na tante mpo ya kopesa forme na mokili nde ye nzambe Différence ya Yesu na banzambe bosu ezali na esekwa na Yesu na mwana bango eza nano komikuwa ya banzambe bosusu eza nano ya bikeko kasi oyo ya Yesu ezali keko le tombeau est vide 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 tala anayebisa yo oyebaka bien ete soki babanda na lan 0 eza grâce ya yesu kasi yo oza na age nini
âge na yo eza par rapport à l'an 0. Omona te baloba 500 ans avant Jésus. Te baloba 300 ans après Jésus. Abima référence ya temps. Eye nzambe na bomoi. Alléluia. Nakomisa nzambe nini. Wabimi lelo lelo. Champion des champions. Toutes les catégories. Jésus, lève-toi. Surtout quand ils diront point de salut pour lui. Lève-toi. Oh, 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 oh. Lève-toi. Lève-toi, oh, Éternel. oh éternel. Toi qui es Tu es ma consolation. combat pour moi, Jésus. Moi, Oh, Jésus. lève-toi. Oh, 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 oh. Oh, Jésus. Éternel. Toi, Jésus. Toi qui es ma Alléluia. consolation. Combat, combat pour moi. Combat, combat pour moi. Moi, Oh, Jésus. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve d'eau, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Seigneur, combat pour moi. Alléluia. Wakati watakaposimama kwa ajili yangu Bwana, wakati watakaposema hakuna ukovu kwa ajili yangu Bwana, oh, 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 oh. Simama wendo, oh, wendo, fariji wangu, unigombanie, unigombanie Bwana. Oh, 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 oh. Simama Bwana, wendo, kimbilio langu. Shusha mkono wako, shusha mkono wako. Haleluya, haleluya. Nakuya kwako Yesu, ushindi. Quando ele se levantar contra mim, Jesus, quando ele dirá não há salvação para ele, oh, 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 oh. Levante-se, oh, eterno, tu és a minha consolação, a minha consolação. Orate por mim, oh, Jesus. Levante-se, tu és a minha consolação, a minha consolação. Combate por mim, Jesus. Oh,
sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il agira. Oh Dieu. Déjà, il faut que seulement celui qui le retienne encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Alléluia. Oh Dieu, merci. Alléluia. Montrez-nous le Père, le Père, le Père, le Père, montrez-nous le Père. Montre-nous le Père. Oh, alléluia, montre-moi le Père. Le Père. Fini les discours vains. Nous voulons écouter le Père. Car de lui nous pouvons avoir tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Yes. Philippe demanda à Jésus, montrez-nous le Père, pour que notre joie soit parfaite, et cela nous suffit. Écoutez la réponse de Jésus, c'est lui qui m'a vu, a vu aussi mon Père, et cela lui suffit. Montrez-nous, c'est lui qui est mort pour nous. Sur la croix, moi je veux voir Jésus. L'église est de la Odyssée, dans l'obscurité, à la recherche du Père, errer ça et là. Qui peut nous montrer le Père à ce temps de la fin, pour éclairer cette dernière longtemps désespérée. Oh yeah. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables selon leurs propres désirs. Ouais, si nous avons le Père, nous pouvons chanter gloire à Dieu. Nous pouvons chanter gloire à Dieu. Et dire alléluia, dire alléluia. L'esprit est l'époux. L'esprit est l'époux. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Oh yeah. Prédit que l'Antichrist viendra. Il n'agira pas en dehors, mais au sein de l'Église. Comment saurions-nous que celui-ci est de l'Antichrist si nous ne sommes pas illuminés et très bien enseignés? Oh. Alléluia. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Alléluia.
montre-nous. Cela nous suffit. Montre-nous le Père, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Oh, alléluia. Qui peut nous parler du Père si ce n'est celui qui vient tout droit du conseil de notre Père Saint? C'est lui qui se revêtra du fardeau qu'avait Néhémie quand le muraille de Jérusalem était écroulé. Oh, oh, oh. Si nous avons le Père, nous pouvons chanter gloire à Dieu. Chantez gloire à Dieu. Et dire Alléluia. Notre joie est parfaite. L'esprit et l'époux. L'esprit et l'épouse crieront Maranatha. Viens Jésus-Christ, notre joie est parfaite. Oh yes. Ne me présente pas les avoirs, non plus les richesses, car ce ne sont que les conséquences de celui qui a trouvé le Père. Esther a compris ces choses, elle a choisi les rois, sachant qu'en ayant le roi, elle aura tout ce qu'elle voudra. Yeah. Oh yeah. Montre-nous le Père, Oh yeah. cela nous suffit. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le phare. Ils se feront une foule de docteurs, de croyant avoir la vie dans les Écritures. Alléluia. Alombi, hein? Asi alombi. Tina moko lisusu te mpona ye. Sont déjà, le salimi colombiné, Oh, yeah, ils sont déjà. Sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Oh yeah. Ils sont déjà. Sont déjà. Comme impossible pour que pour la Aïe, aïe, aïe. Ils sont déjà. Sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Baoyo balobaki nasala osi ya poli ezalaki bato ya libanda te o ezalaki nde bandeko ya Lazare kasi babosani moto baza na ye ya fer azali oyo asekwisaka tabawe o ata moto oyo esi ya pola isan Ils sont déjà. déjà Le salimi colombiné, Ils sont déjà. Ils sont déjà. alumbi solo ekomi Ça fait impossible 4 jours qu'il est au tombeau. otika ye na Ils sont déjà. asi ya poli ya bebi Impossible pour Alléluia. Impossible pour la bateau. Impossible pour la nzambe. Otieye wapie. Yesu atunaki bongo Maria ya noliaka omona. Yesu atalaki pe aleli. Oyokaka ngai. Sala yango mpona mokili oyo etelemi ezondima te. Yesu agangaki pe alobi Lazare. Les affaires à bateau te, les affaires à Nzambe et moko. Aïe aïe aïe, nastade na wenge, bato bagangaka. Alléluia, na bakoganga mosusu. Imaginez, Sonipe mikuwa ekabwane Kiloba moko kake koki Tango na lula na nga yeso yo Hallelujah Neko
ebimanga te ta maladi ebuki yo bato balobi ye balola miso ganga olo nalinge oganga mpona nga Yesu nalembi situation oyo okamwa moto asi abimi bankusu miso etoboki matoyi ezoyoka susu te asi na liloba moko efungoli matoyi ya mowei miso efungwami makila ezongi na bavene motema oyo ebola ekomi kotinda makila bongo likambo na ngai Yesu alemba na ntina kobwaka nano te aza na bapiese ya rechange kokunda nano te aza na liloba ya suka assurance na ngai ezali na kati na liloba na ye kokanga nyonso ezali ndenge moko ata eyindi na kobanga te baganga na bango quelle opération incroyable mes frères. Bato nyonso batelemi biso ya tombo na ngai bakata basinga na makolo na ngai batikanga na kisi Yesu kolingo na yo elekelinga somo ayaya mfumo wa nsambulu zambi ungetiboka kwangeye kaningeye nzambe yami haleluya Wengina mona Enzula
wangina kala mayindi umumwe hami yekala wonga munitu hami lumbuka lumwe entatu zami tama wakana kuikamana wamonwe inakala ngini kumodana nzi yetula meso mamu tambulila ukumu ekiesa meso mami pasingina kalantu alupapwe nafasi tatu zami ngina bobako mono ya 20 sekunzi ya tatu zami ina mina yangalala mugena nzeza mfumo umamba nzambi ya moyo kundangani mukati za kukamfumo ya kusembani mukati za kukonzami etani ntatu yako imene kutelwa yenkoma kwaku uketi kundimbakami mfumo munetuwage leliyela mfumo nameso maku kwamena mfumo tali mubulu lyonye lufonge nanzanga moyo na besoin kaka ya kombo na yo kasi komilesa tomilesa biso moko komilatisa mpe biso moko kasi tolongola soni na biso pesa biso kombo na yo kasi tomilatisa biso moko babenga biso kasi na yo kasi tomilesaka biso moko pesa biso kombo na yo kasi tomilatisa biso moko babenga biso kasi na yo kasi tomilesaka biso moko. Haleluya. Soki omoni mwasi akomi komilesa likama mobali aza na mbongo andimi ya milatisa likama soki omoni mwasi akomi komilesa likama Il est écrit, le désir de la femme, c'est porter envers son mari. Aux alliances, impossible la femme seule. Alléluia. Yes, sir. Il est écrit, le désir de la femme, c'est porter envers son mari. Aux alliances, lokola mobali oyo wayebana balingi basalela nkombo na babutike mpe na mikanda na bango nyonso batie komba mobali mpo bapesa bango valeur mpe bapesa bango kilo nzoka babotande na mobali nzokande chambre kutu babotaka te oyo mwasi ya ndenge nini oyo mwasi ya ndenge nini oyo ya solo mwasi oyo ndenge nini oyo mwasi ya ndenge nini oyo parce que il est écrit le désir de la femme c'est porter envers son mari porteront vers son mari aux alliances ya mwasi esi la bona mobali ayo
oyo ezali ya monaka ekokani na mangomba sambo ya ntango na suka Yesu akufela baningi kolata kombo na Yesu kasi na misala eza ya bango boko bakomi kombo na Yesu minene na bandako na bango na kati Yesu aza te balingi kovanda makiti ya liboso mpo bapesa bango vala respect na kombo na Yesu bamisaleli basiterne krevase oyo ebombaka mai te batiki source d'eau vive okozwa zemi ndenge nini mpo mwasi azwaka zemi kaka soki alali na mobali lolendo ya pamba ozosala oza na yo kutu bolumbu bilamba na yo esi ebeba mafuta nyonso bapesaki yo si otika bateri na yo ekoma loba te yaka nalatisa yo yaka nalatisa yo mobali aleli mobali aleli yaka nalatisa abondeli yo yaka akolela yaka je vous ai fiancé à un seul époux afin de vous présenter devant lui comme une vierge pure, comme une église sans tache, ni rude, ni rien de semblable. Alléluia. Comme Apollo azalaka na zemi azwaki yango epai ya mobali ye lokola azalaka nakomi kitisa alalaki na mbeto ya mobali abotaki mwana kombo la foi na banasio oyo biso tozali tomoni yo na zemi ozotambola na zemi ozwi yango na mobali nini soki oboti mwana okopesako mwanani omwana azwaka komwa papa tika komisala lolendo oyo ozoloba ofi yango wapye yaka nalatisa yo yaka nalatisa yo yaka kozwa boyebi aleluya mobali azobondela yo mobali azobondela yo mobali alingi yo Alléluia. Kobanga te pona banguna na yo. Zambe yemo kwa kusa charge na yango. Alléluia. Yango nakanga monoko nanga. Konyoso ekoyelanga. Oh, bitumba oyo nazo
voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il sera très très haut placé. Yes. Nakanisi tango amana Nabutu mokonzi azwi buku ya souvenir amoni bola mama boshe bongo na tongo Hallelujah, hallelujah mokonzi azwi mutambu oyo se sentir sécurisé na maboko na Nzambe. Sécurité euti epai na Yesu. Ngai nakotikalaka jamais kobondela lisusu banguna na nga bakufa. Esengeli bazala wana batalaka ngai ndenge nazopambwama ndenge kolo azotombola ngai. Yes, kobanga te mpona banguna na yo Nzambe ye moko akobunda. Hey, ata batimoli libulu bakunda yo bango moko Nzambe enazondima kokotika ngai te esika na eshuaki na bandeli besika wana me mbala oyo mpona koeshue lisusu te me mpona koresure afin ke bao nyonso batiaki bakale bakoma eskalier mpo na ngai. Halleluya.